yozali nzambe na nguya ozali nzambe na nguya olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba bandako mwana bandeko balandi na émission mbote na bino bozali ebele na kati ya mokimba oyo bozali kolanda ngai wa bino mama Israel Ajoa na kati na émission Tobata Mabana Tobata Makabango po masolo biso tosololaka ezaka masolo ya basexe ezaka masolo ya nzoto ya mwana mobali nzoto ya mwana mwasi pe ezaka masolo ya rapport sexuel yango wana tobata makabango tobata makabana tobata mabango tobanda masolo na biso masolo toza nango ngai na bino mikolo oyo eza likambo ya koumela likolo ya madame na tangu ya rapport sexuel parce que tozali ko remarquer que basi bazali ko tikala na posa na tangu mobali aumeli likolo na ete mibali mingi soki amati muke akiti elingi koloba te bia ezali ko tungisa ye epesi faiblesse sexuelle abandi ko beta ba pan sèche likolo ya mwasi na ye mwasi azali ko tikala na posa babokono ebele ya ndenge na ndenge eye kobebisa ba rapport sexuel na kati ya ba mabala basi bazali kotikala na posa mabala esengo ezali lisusu te ba rapport sexuel raté mikolo badi koleka ebele bato bazali kosala lisusu rapport sexuel te na mbeto ya libala a cause ya bokono ya biabia bokono ya biabia oyo ezali kofina misisa ya sexe ya mwana mobali sexe ezali kolia lisusu malamu te sexe ezali kolia malamu te ezali kozwa makasi te na yango pona ko pesa solution moko ya munene na bana mibali esengelaki na ngai wa bino mama ya bana mibali na salela bana mibali bilia oyo sexe eliaka bilia ya sexe biloko lokola bopikiliki de marere énergie konzo bopikiliki pour bukanda telemisa lendisa vimbisa kolisa parce que sengeli sexe ya mwana mobali ezala en bonne santé na mesa nanga nazana ba sexe misatu oyo na mesana ko la kisabino tozali na sexe moko ezali sexe vivant en bonne santé tozali na deuxième penny ezali sexe vivant malade tozali na troisième penny oyo ezali sexe mort na ko la kisabino ya liboso oyo ezali penny vivant en bonne santé. Le penny vivant en bonne santé yango ezali na taille moko ya malamu ezali pe na misisa nango ya kokoka musisa nango ata moko eza ya kokangama te chombo oyo ezali kolia malamu ezali chombo moko en bonne santé ezali kobela te ezali na biabia te yango ezali kobeta baku ebele soki obeti ku ya liboso soki epemi muke kotelema lisusu okomona obeti lisusu etelemi lisusu soki akobeti etelemi obeti etelemi kasi sexe ya mibale oyo nalingi kolakisa yo ezali sexe moko ezali kobela sexe oyo ezali na makasi te ekomi sexe ya matindika oyebi mutuka soki ozali kotindika yango mingi suka bokokuta yango etemi likolo ya mabanga kasi oyo ezali sexe oyo ezali kosenga réparation parce que tikali bobele na un coup ezali pe kobeta ba pan sèche ebele amati likolo ya mama muna minute muke akotanga akiti mama tikali na posa endurance ezali lisusu te na sexe oyo parce que ezali malade tala misisa na yango ndenge si ekauki ndenge si ekangami sexe oyo ezali kolia malamu te kasi sexe oyo po ezonga en bonne santé esengeli ezala vivifié na banzete te na ba produits chimiques epete kasi na ba vivifiant les produits travaillés à base des aliments pour le sexe ba produits ezali kolia sa sexe na yo ba produits elie sa kamisisa ezali pe kolia sa musuni ya sexe yango nde ezali très important pour na sexe oyo pour que ekende ko vivifier sexe wana ba produit yango ngai mama ya bana mibali na sina saela kibino yango tozali na bopikiliki de marère tozali na énergie konzo tozali na bopikiliki pulubu kanda oyo epesaka penza chombo kanda tozali pe na sembola na telemisa sembola eko permettre biso kaka misisa enyoloka
po kisi ekota malamu na kati ya sexe po sexe elia malamu bilia na yango oyo ekopesa yango bonne santé. Tango sexe oyo ekolia malamu okomona ndenge sexe oyo ekokoma lokola oyo pe okoleka oyo na munene pe na molai ekozala sexe moko ya bonne santé oyo nde ezali kobela kasi po ekoma lokola oyo esengeli ko réparer yango na réparation moko ya bilia koliesa yango malamu pona kolongola yango malnutrition. Alors tokei kolakisa chombo oyo ezali ya kokufa parce que ezalaki mal nourri eliaka te eumeli ngonga mulai lokola mutu na désert oyo eumeli ngonga mulai na désert mai te bilia te akufaki. Tala sexe oyo ekotaka te ata osali ndenge nini po ekota ekokota te ekokota te epi soki yango ekoti ekosala musala te mwasi akosentir yango te okomona yango ekobima lisusu ekozala eloko moko oyo eza na droit na rapport sexuel te parce que c'est un sexe mort, il est déjà mort. Pour azonge la vie il faut ko vivifier ye na ba vivifiant oyo to ko vivifier nango sexe oyo po ezwa pe bomoy ezonga en bonne santé et ça la pe rapport sexuel moko ya malamu na mbetu ya libala tokoloba mingi te po tozobata mabango tozobata mabana mikie biso ba mikolo tozana makambo ya ebele ya malamu oyo tosololaka soki toke kokota na bana basi tokomona te basi mingi pe bia ebebisi bango epesi ba infection epesi mai esilisi vagin elengi vagin za lisusu na elengi te vagin za lisusu na eloko te or que vagin esengeli ezala vivifier na va tango yo mwana mwasi okomela va eko vivifier vagin na yo ekomisi yango makasi vagin ekokoma na élastique ya makasi soki pe osepeli kozonga vierge okozonga bongo na yango vagin na pe ekozala elengi liboso ya mobali na yo parce que vagin ya maladi mobali yo kakango elengi te pe vagin ya mobali ebomaka chombo ya mobali na yo na yango bongisa vagin oyo nyonso alingi mobali na ye abongisa vagin olingi mobali na yo bongisa vagin osala yango va kotika te vagin ezala ya polele lokola kaleso ya mama tongelanga elongo élastique tika vagin ezala na élastique ya makasi po esiraka sexe tango sexe ezali kokota vagin ezali ko serrer yango mobali na yo akoyoka elengi. Alors to suki wana te tokepe na bana basi o balingaka baya mado to bengaka yango ba fesse elingolingi ya minene mabeza te oza mwasi nzamba sala mwasi vitamine na sima po ezala munene po sokola te atali puta to jipe ozala bien tokepe na batolo na bana baso bazaka pe na mabele ya minene bazali pe malamu po na tango ya malili akochauffer mobali na ye soki mobali alaleli na tolo bongo na yango tosengi pe na bana basi nyonso kokomisa pe tolo na yo munene c'est très important po na mobali na yo ba oyo pe balingaka pe suki ezala milai minu pembe miso pembe pe na ba oyo balingaka maladi na nzoto te lokola ba miome ba fibrome ba kiste ba yo muto ozali pe na ngonga mulai na mbeto ya libalo ozali kozwa semite yo pe okosala traitement nyonso azana droit ya traitement pona kozala en bonne santé pona ba rapport sexuel na ye yo pe mutolingi ko vivifier le poso na yo pona kolongola ngo banduta ba tache na ba tampon biloko nyonso na centre tonganzoto ezali na yango benga na numéro 089 94 42 825 089 94 42 825 dopoko benga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 okobenga pe na 082 83 70 504 082 83 70 504 ezalaki ngai wa bino mama ya bana mibali mama Israël la joie oyo kombo na ngai ya Western Union na ya monogramme ezalaka kumakamba patience pona yo mutoza na Kinshasa te pona yo mutoza na mokili mobimba oyo olingi kozwa biloko na mboka oyo zali okomona Western Union ou bien monogramme na kombo na ngai ya kumakamba patience opesi kombo wana ufuti mbongo na yo obenginga opesi ngai kode
okozwa biloko na mboka oyo yo ozwami, okozwa biloko na yo na facilité, okozwa biloko na yo sans problème, okozwa biloko na yo sans difficulté, okozala na yango kombona ekomamaka ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kalamba, lokola mbabola, kumakamba patience. Nazalaka na Bandal Moulare, avenue Kimbondo, numéro 164. Pene ya wenze ya Moulare, nazali mama ya bana mibali oyo mokili mbamba boyebi, Kinshasa mbamba mutu nyonso ayebi ngai, nazali mama oyo akenda sango na kati ya mboka na ngai Congo, na République démocratique du Congo bayebeli nga na musala oyo, babenga kangai mama tonga nzoto oyo ya centre tonga nzoto pona kotonga nzoto mobimba. Zamba zana binongu ya na Nzambe kote la moko na mokrepa ya zali na kombo na Yesu Kristo. Amen. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.